appelé ngai bo benga ngai L'Oréal Mutoka nde bo mesana ko benga L'Oréal Mutoka autre madi VIP international pour na bwaka na ngaki mwana mura pour na bima série to bimara ba bando ke nikisa ba mafufu na machine kwa lelo ba koma ba mura ah bo vanda na bino na ba ki pede na bino na ba ki mura na bino to bwake na bino merci mingi na bino bo mesana bongo kolanda biso na de Mbanza London TV en chaîne de Salara ke solo ya solo senyo ya mala ba news original kande mesana bongo zala bobi ke na sala ngamo côté na sala bona ba invité na plateau je sais pas si mon réalisateur il est ensemble avec moi là vraiment akoko fongola bingana invité na ngapo boye ba ke invité na ngam kola lelo eza bongo na bonjour. Bonjour mes fans, bonjour, c'est moi, Oyabino, Vanessa Maoué, autrement de l'éléphant de la presse congolaise. Balobi, moi, ça zanga moukoua, vous voyez déjà, donc moi, ça zanga moukoua, partout, moussouni. Donc, Lauriane, Balobi moura, Yoboyano qui moura, donc on est là, donc, merci. Qui moura pour Bakomat. Barome Bele, Bachimbela, Bachimbela, Benadonki. Le vrai mouraïe, le vrai mouraïe, en tout cas, merci beaucoup. Ok, merci à toi aussi Vanessa. Moi ça zanga mukwa. Pourquoi milobela trop moi ça zanga mukwa? Et on le balanga jango trop moi ça zanga mukwa. Pourquoi ça? Pour na zanga mukwa. Tali tama musuni. Ta tolo musuni. Tala. Zana na côté moko permettre ngate. Ta ce moi ça zanga mukwa donc je suis là. Donc moi ça zanga mukwa Vanessa Maoué autrement d'éléphant d'Afrique. Hein balobi moi ça zanga mukwa partout musuni. Donc on est là. Quand tu comprends dans la biso pour toute cette émission na biso bongo à l'aise Vanessa ngaso lolo na yambio na émission na ngai éléphant quand to message ko benga bongo éléphant de la presse na yambio na émission na nga poto solo la moi muke par rapport il y a monde yango ekomi na kata presse ya ki lesbien na ki PD pourquoi beaucoup préfère ko za la PD pourquoi beaucoup ko préfère ko za ba lesbien de un ba mi balo ba ko ba PD ba ba envier na benga ba envier pourquoi azaka na posta ko mana catch ya makolote ya mutuka ana posta so ma catch ya rolata ana posta aza na body aza na short aza na casquette aza na basket aza na jean na bien envier comme ça on ba pede ba mo sala bino ba sima ba fwenge ba fo ya ba ya te ba sans esprit bona spiritualité bona baso ba ko ma ba lesbienne ba na esprit te pourquoi ana posa kabelo ana posa sandale wa ngabo Louis Vuitton de makambo donc ana posa Louis Vuitton mo à Paris quoi hein donc ana posa na ngwana ngote ambau donc abimana batu mo ba 5 ba 5000 francs ba 2000 francs ana ngote yonge posa bango ko ba lesbienne donc ko ba PD sans esprit bakoma ba PD ba lesbienne sans esprit kando solo bana wana yemtolobi ngate ngam ça oui. Vanessa, nakina yeba entre guerre et bundamara na presse batu ya Karine Mokonzi na koto ya Glo Lang. Yo za la partie. Tu vois aussi maté maman Coca-Cola, Karine Mokonzi 3 fois la baronne. Ma mère Mili na ebi te ba le tim ko soya. Nga ba charge. Ba charge de Karine Mokonzi donc je suis là. Donc ma mère Mili yo to na tante so ba polo to la dilo poto souhaiter joyeux anniversaire et tewa lo côté ta ko mabe nzambo abolingo so mabe le tia mama Emily yo nzambo abolingo mabe donc Karine Mokonzi benda azana 3 fois la parole maman Coca-Cola en tout cas je te salue babi le 4 janvier anniversaire soit Karine Mokonzi au fêton na nenga mai de manenga ki kole on ce ko ba les défenseurs et ba dani ba charge les défenseurs je vois Myriam Mokonzi Nicolas Mokonzi na moni biso ba Fenech ba Zini Kumbi na moni ba chinois cordon na nga chaîne nga sa chinois na moni tuna ni mima do na moni ba mima na moni ba gemima plutôt mima gemima na moni ba nani donc tous ces belé bana bana nga bene na so finga nga moi musala Karine m'en fou pour que Karine nde azana ba prêtre Mokonzi azana ba prêtre taka ye moi ndimi formidable regardez Karine moto ba akomo d'abord bien kaboy Mokonzi ya Karine na mona wera talo tilobi pote so to pa na ko manke wera te wana za mama bango mi baye na nenga famille yo kota ngo te kuti te mais on rappelle pourquoi na bisa yo rappelle na bisa yo pour Karine Mokonzi te so to pangusa
bakita la zamba wana na mokonzi wana biso topangusa ngo mame mili azalaka te mame mili azalaka koteka makala na kimbantieke kuna kota uta mame mili nga kuna munene ta nzambe nde asali nga ta mabe na ngai na mesure me yo nzambe ya bolingo kesolo ti awa pe mame mili na asala yo koka nzambe ya bolingo na nzimi te Vanessa, c'est là non, éléphant s'il te plaît. Pour ça, non, pendant qu'on va dans la makala. Tandis que nous on connaît. Toi si tu es l'île Fasik, non? Je te connais l'île Fasik. Oui. Mais on connaît que. Moi Fasik. Maman nanga mami lela na tanga na mwana mami lela comme on est kimi ngai. Na tanga na mwana na cousin ya Wilika Embe. Comme kimi ngai. Na tanga na mwana Daddy Chic. Yene baraite. Six fois garçon. Fait dans la poche yebi. Je suis là mon game bazar na yebi. Bata général le comme c'est monté qui m'a kala, ba mso ba benga. Général nan. Mais toi tu connais que on a même bonade. So wanga na ke nani za mwana général. On a même bonade ngala bi mwana nani muto zaki mutazala. Papa na ya kufa pe son nom Karine Mokonzi. Papa na ya kufa. Papa Mokonzi akufa yenda zaki colonel. Mais aujourd'hui, on a que moi, ok, merci. Si tu continues car moi un peu koloba, le lo Karine Mokonzi a commis musicienne, Karine Mokonzi a commis koyeba. Ça là naie, abanza on décara la poto comment? Oh, tout le monde a ba grâce mise la sexy en Corée bêta. On dit miel lelo. Oh, dis grâce mise. Oh, grâce mise na lobby ça là. Moi te tok ça là ba makambo yo. Tu ba grand na mandanga ba internet so na mandanga ba télé ba mamile la basana ba red cash nga basana ba nona madinga mandilo basana mama la ngai Wiville Molenga mama bino de quartier vraiment na basana suana ndeti ngai nde na boye grâce mbisi la sersi que je sali yo moyebi qui est moi ngab bi oyo sali na lelo fort en tout cas bisous. Les fort mais et là on y est ça là beaucoup robimisa mutu mususu te Karine Mokonzi comme il pose ça la c'est faut les Karine Mokonzi poye bana batalo il faut otanga kombo ya Karine Mokonzi mais ni les autres ça là que beaucoup robimisa mutu mususu te papa nani ma sœur Lauriane là je te dis vrai Karine Mokonzi maïken de la presse na le robima yenda kanga autorité morale de la presse na robima nzambe nanga oyo bino biloko bino obosa nango mutu kutu azali na mwindu ati na trouble na Congo akekotaka mimetola Karine Mokonzi 3 fois la baronne mama koka kola bisu d'ailleurs mpona biso bacharge badéfenseur bachinois balobi anniversaire on esilaka te tozala na okaka joyeux anniversaire chaque jour mpo esila ti le 4 janvier Karine Mokonzi o soldate na omasa na oyo yebi tosuka na bawenge tobonsa bakiti éléphant de la poste mingu yo le te pour moi de confirmer donc rien à dire yo le lo zondi ma Karine Mokonzi ba René Abir pe bandi makaye mais le lo que René Abir ba bebana na Karine Mokonzi solo ko tanga ba na mambo te banani bata minoko solo ba mo feza len ko tanga ba na mambo te amunoko solo yo ko amunoko René Abir solo ba vie na nga lo balanga ba vie na nga ba Fredi Kibanda ba mambo ba shuna mongemba ba mambo na loba na yo tout cas parce que za no aposo ko ma chérie a René Abir boya kana ye yango finge na telemi awa batu ba mulunga ne naza pour na ko tombo tellement en plein plateau nga on a l'exode nga bina moslo nga ko linga René Abir muno ko solo mapeka solo oya kupana ngo se nga chemise na chemise ya mobali nga bwaka kitanga uté poto ya bwaka chose na kabeli yo bato baso minoko kotanga bango na bisiko to soma ba grand ko voilà ok ça va merci beaucoup to meka un peu ko changer li solo yango to longwe na mamba polémique yango lelo to mona ba musicien ba ko benga bino ba benga bino to ba benga bino ba chronifuati et loko nini sala ki ba musicien ba benga bino ba chronifuati yo moko vraiment ta que journaliste ta que chroniqueuse parce que Alifasi ki to ebi ifasi ke za en université de sciences et journalisme sciences et journalisme et loko nini sala ke pour ça ba musicien ba yemba bino ba benga bino ba chronifuati ba chroniqueur babenga bango bakonif bango la bango po maestro Fable que je sali ba bi pena vela nga wenge tongo vela nga pena yo sa test na wenge biso to zala
Il fait un wenge à Tongo, Fabregas Maestro, papa na bana nemi balé wana donc terre lino que je sali en tout cas. Ngai ba benga bongo conduit fort pas moi pour basa bandumba ba flatter basa ba envieuse yo OK au l'émission OK zo news ba ke sakana yo bolim ça qu'on a terme ba ke la pour la news oyebi moko basalaka ye mina yebi mais na kotanga ko monete na osala publicité après tout basala bongo asala émission après basakana na ye un Britas Makanda papa poto maître Lola de Bruxelles mambo na lo babino boye bengo Junior Galion il est formidable vient nga Fabrice ko trois fois garçon et mambo na loba basakana na ye tout donc. Merci beaucoup Vanessa, je sais que soto bandi ko vanda to lo banayo masolo ko continuer pe ko ko ba bongo ebele pona lelo to suka mais je préfère couper sa salutation na ba fan na yo o balanda ko partout dans le monde. Bon apesi mbote na Jojo Kwangu, dans Jojo Kwangu Igwangu, Clarisse Kwangu, Jojo Kwangu Igwangu, Clarisse Kwangu, Freddy Kibanda, donc Freddy Kibanda, Shuna Mongemba. Velanga fa Patrick Poitier zawana en tout cas na pesi mbote na Shomila ba obi mokonza badawa Shomila mokonza badawa mundate ka na pina bien na presque ça vous pour Shomila que je salue Britas Makanda papa poto maître Lola de Bruxelles babi Britas Makanda bientôt na Kilma Belé Yannick Alangindu na moni les grands jogo na bandenga ba Paris wana mutaka bale kota te Christian Boketsu, les grands Jogo, les grands Nanigole, Christian Boketsu, Papouche, que je salue en tout cas donc. Côté Manabiso, je sais pas son côté merci à vous aussi Bafania de Mbanda London TV Oignon surtout Balanda Biso mais ça na bon Kolanda Biso partout dans le monde. Merci pour vos acquis ebele ya Kolanda émission na biso ya mokolo ya lelo. Bo Monique non éléphant de la presse à Lobeli Makamango. Ngai L'Oréal Mutoko autre madi VIP international. Vanessa le bibia que non le vrai Moura. Ezanengayo moi moura solo babelela banda tango ponga la bande internet lelo 10 ans ba serva ba banda internet biso to lal to babenga ngani to silisaka Vanessa le balanga bité ma chérie il faut retourner là-bas na zongeli masononga ndezala c'est jamais balobi ba pro ba pro donc ba changer histoire histoire ba biso lo to lenda boye na musala to umeli trop les mapas de la presse Tina et Myriam donc je vous aime bien, bisous. Bye bye en tout cas pour les lotos suki awa mais na koko aussi saboter ça pour ton remercier équipe technique il y a des bandes à London TV surtout Mobimba. Merci à mon boss de Brune original mon boss mon compte le biba il faut roter les madébou oui na télémi first merci aussi à mon confrère presse Kinwani des noirs et belé to mesala on bengi na ko moi des noirs sans oublier mon caméraman 7 étoiles l'homme qui connaît bien l'image merci à vous là où je vous dis bye 5 4 3 2 1